Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout besoin d'adoption à 3W Congo Ziboulami sur TV, votre chaîne idéale de Tolobara, Omba de Makambo. En tout cas, spécial fête de fin d'année, toza au bord Yama Njili, toza pour na usala musala kitoko ne bozo mona maizoleka. En tout cas, toza apaisé oyo wapi. En tout cas, babi fête d'année oyo gu oyo wapi. De ce fait, toambi pour na bino artiste comédienne moko ya makasi ya mboka onainde, to komeka un peu ko partager par rapport à expérience professionnelle naie pe makambo asalaka. Voilà nainde to yeba osola un peu makambo etali monde cinématographique. Sans plus tarder, allez déjà je sais pas à ma gauche à ma droite parce que boîte en haut bango bazo banga mais biso tozo banga te, n'est-ce pas à la mère là patron na omba. Bonjour madame. Ouais, bonjour, meta moi ça pembe, moi ça mounene, la fille à catalogue, babi on est makambo. En tout cas, zo banga te babi manji na yango TF d'internet. Appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de notre écran. Ça vous bien. Abonnez-vous massivement sur Congo Ziboulami sur TV. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon invité est déjà près de moi. En tout cas, maman la biso est-ce que s'est présenté par rapport à internet ni so ba Holanda yo. Bala dans kitoko ba msuba okamo bokamwa teza mayanjili. Précisément la commune yanjili à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez sa combo na yo ya scène au salaka nini bana poto ba vraiment na moulay. Bon bana poto na pesi bino ba mbote belé ba gros bisous ba bonne fête na bino nyos tout. Comme on maman Ornella Moseka basi yonde makambo Moseka tu sors d'où ou tu quelque part au Joaka théâtre parce que la banzoni te reconnaît trakayo mais tu éviter qu'on fixe ou ta wapi et pas nani comme yo wa bete un peu parcours na yo professionnel exercer un métier na yo wapi ou tu wa petit to comme lelo. Bon nga Moseka na bandi no monde artistique na quartier na moma ndoni ba groupe mo ba veni na longwa ki na qu'est-ce ko banda carrière na bien pas José de Londres Sida Bilele yende papa. En tout cas yende papa José de Londres, je te salue là où tu es. Eza bel et bien maman Moseka tout ça une émission en tout cas. Maman Moseka est-ce que bete la biso momuke par rapport à carrière professionnelle na yo nini ya malonga oyo ba internet amso ba ko repérer facilement o e cartona et lo nini au sala au se déguisaka parce que jusque là je me perds na zo yebate maman Moseka sala ke to yeba o pena to zonga na mobimba voilà. Bon bana poto maman Moseka na bino yeyo na bandi na koma kina no ko jouer pas de esobe to na jouer la bana na bana ngani na zaki mama wana mabo kilo mutem mabe alingaki mobala mwana na ite ngai nde ngai yeyo obo sepela na ngobo talaki on ba YouTube talaki on ba Facebook na internet no tout na YouTube mama Moseka na bino yeyo o asepesa ya bino yeyo à part ça na zaina nzonzinga sasa ba sendi ya de Londres na zakile ka Teresia ngande mwasa pomba ndo bamba ngana mabela ndo beta ngande ngayo mama Moseka. Ok, voilà, en tout cas, fidèle internet, vous se retrouvez déjà. Maman Moseka, yende makamou, comme elle a dit tout à l'heure. Voilà, fidèle internet, maman Moseka, est-ce que vous pouvez bisabiso jusque-là? Tu prends le temps, il y a qu'à répéter, voilà, au soir à temps, il y a au kutana baninga mususu. En tout cas, idole na yo eza nani parce que bimi pas président Esobe. Idole na yo na ma domaine président de Londres, voilà, je m'excuse. Idole na yo Holandaka. Na mondango eza nani pe inspiration ni nesalaka que exercer métier ngo bien. Bonga na mangala. Ngana beta kapenda ngana wana ya bakanda ngai. Mama Moseka. Idole na ngai ngo wana place na wuti la bona incarna ka su Moseka ndoi na ngai. Ninga na incarna yi. Yende za mungala ou bien o imitaka kaka. Non naza mungala naza mbuza mongo ngai nde. Bana mabe wana bambuza ba mongo wana biso yeyo. Mabe bambunza bamongo. En tout cas na moni bwana ngoma ma caméra c'est grand merci à chef ya Boatou azo kumba biso veut dire go apelenge na Boatou. En tout cas maman Moseka jusque là tu ko temps ya ko découvrir na bagag pe bilo na ko tcha na site na biso Congo Ziboulami sur TV. Voilà na ba président nyonso na monde cinématographique en to yebi ko za mwasi. Tu as la famille, on a bébé tout à l'heure. Quelles sont les difficultés au rencontre par rapport à parcours nayo? Est-ce facile? Par rapport à métier oyo exercer à cinématographie.
Bon, nakolo banonde ni meta monde artistique eza mabe makasi. Eza difficulté makasi, monde artistique okokufa. Okozwa pe vie. Ba difficulté eza makasi na monde artistique. Na yoka ba panza sangwa moseka mais na souffrir pour na monde artistique. Lelo ti oyo ye bangai meta reconnaître ma moseka wana. Moseka ya basi wana. O ba olo ba yende makambu. Eza rareté pour na souffrir. Dans le monde artistique. Bon, pour nous, on va transport, ba prise, ba tenter. Eh, moi, foutu non bon, pour nous jouer la pièce, ba longolio. Au moins, nous tous pas si serre, moi, boyenda jouer. Aux ans, 500 fois pas beau jouer na rôle. Mais où tu musique, makolo. Sinon, tambula depuis boum, tu fais ta makolo, meta. Mais tina comme na comme na série, on a tout répété na lemba, na super na café géa. Et moi, on a quitté na chauffé na 300 fois quitté na deuxième porte fikine. Na quitté na bandi sous ma colobo ti super. Moya boba sote yote yoza na pièce wane. Ah! Quelle souffrance. En tout cas, il y a une souffrance na zui belé na monde artistique yangwana. Voilà, merci Balobi Moussanya Suzanga na ba conversé. En tout cas, jusque là, to moni oza na grande sœur liboso, oza na petite sœur na sima. Nani oyo na mondango oyo landaka comme lobi ndoi na yo moseka. Oyo ndimaka vraiment par rapport à métier yango ke ye pena sala yango bien. Oh les là ça fierté à base to moni Kalunga, to moni Belle-Vie, to moni Mama Epela, to moni tout consort. Yo vraiment na ba sœur wana nyonso. Nani oyo au quoi encourager, quoi adresser un mot par rapport à tout cela. Bon, nous avons encouragé ça comme un seka. Il y a des passes à n'a quoi encourager. À part, il y a des choses à atteindre. Banda ma bête, tendance à comme mata. En tout cas, bon, on a génération na yo, nani au monde a réalisé ça métier ou bien. Bon, na génération na ngai. À pas Belle. Ozomona notre combine na question polémique mais ah OK nango déjà moi likolo mais tozana egara. À pas Belle-Vie, monsieur Azate. Amona ate à pas ngamoko. Voilà, alobi, je salue Belle-Vie, Place Aza, hein. Aux ala appeler la patronne nanga va di mambote na musala ande musala, lelo to se pas omba yango makambo. En tout cas, lelo yo obeti banzonzing obeti makambo ebele to yebio. Voilà, to comme ce qu'on a question oyo linga déjà oya. Mais ya onde makambo. Na génération na yo nani oyo aleki yo na rejouer. Bon, nani aleki nga na jouer. Mais mon temps les gars on joue te ko je peux les kamutu. La reconnaissance vient de dire ndima ba ondima. Oh. Mais bantima likambo yo mona. Ngana mona na ngate net ngai. Na yebika ngande mo seka na joua ko leka bango. Siko na ondima na. No yo leki bango mutaleki ate. Yo tangela ngano muto yeba leki ngai. Tant que ndomi ba ya quelque part au tali pe na écran le bino ça vende tsinga na bi brenda ngo maleki nga fume musika banda le tu lobi. Ah wana yo lobi eza yo ndi mutolobi menga na yebi yango te. Bongo na ba maman nini yo mona ka selo ya sala fierté ya monde cinéma. Apa ngana mamu seka mama mso azate to zaka mibale na sina ebisa kioti. Namta ba polémique makasi. Na bandeli pozo ngata mo mkiolo ba na moni maki ngani ya yeba ngo me uboyeka. Mana ni wana maki ngani? Na yebi na maki ngani te. O mame pela. Mame pela zala wapi yo? Oh mame pela zala kaka. Etikabo. Mame Pela, elle fait la fierté de monde cinématographique na biso. Biso c'était bi Mame Pela. Mama zo qui s'asso na bosanité peut exister. Mame Pela est bien. Bon, pour na lo ba on bien fona télé maintenant. Côté Matefa na yo tia tout le temps. Mame Pela mama renya kala depuis ba 2001 wana sila ne ko ba 2007. Le tour na biso na 2018 pour to ko ta 2019 ou metto rappeler nga Mame Pela zelote. Mame Pela sila ay lokote Mame Pela. Vous assure Mame Pela est lokote. Mame Pela e ba ngo ba bi lokote. Encore Irène met appelle ça na bon polémique au Lucas Sango. Mame Pela, je te dis balobi est lokote. Droit de réponse à na Congo Zibula mais so TV to zelao. Balobi est lokote. Pourquoi c'est lokote? E bien été au monde a été à l'école en disant na 2007 au boyera bo wela ou bien bon to le lote tala na ngano na leke na tala. Oui. Otinda yo to likam. Ana otinda nga. Ngani
na zabo Irene Meta taka yo mwasa pembe boy la fille à catalogue tondisi kabelo na mutu loko somba ka na maison référence ndo zabo na siliboso na ngeza mamuseka na sima na ngeza museka na leki bango nyonso bon ay lokote Irene nazo assuré yo Mamé Pela René depuis 2001 2007 Sydney. Mamé Pela na rappelé moi mon qui a ça la succès par rapport à interprétation yo salilo. À ça lango kala surtout mon a été dernièrement tout Kolanda un peu souffrante à Bella qui ba prier pour na ma commis bien. Mais yo jusque là aux nié Mamé Pela to reçoit maman et Pela na Congo Zibolame sur TV à hôtel isabiso yo pour eloti. Oh. Mamé Pela yenda yibaki pa museka. Oui bité. Relation ni bo entretenir na ngoyo na moseka ya lipasa na yo. Oh, toza relation belenga na yo liko yeba kati na biso. Mais so yebi kati na biso miyibi boy. Na msu yende mta otinda yo lo ba Mamé Pela bon. Moseka ko tina ngate kwa. Moseka ko tina ngate. Moseka ko tina ngate ngane na boya makambu na ngana boya na omona mabena boya ngo. Utangela nga Mamé Pela. Tangela moseka. Tangela nga boy, tangela nga bo, tangela nga Mamé Pela. Est-ce que depuis 2007 style et 2018 pièce ni a incarné pièce succès à part ba beta ndondi banga kala wana renya kana soki Moscovite soki penine. C'est bon? Merci en tout cas destination toujours avancé mouké quelque part si liboso bon on dirait chez de la Lukaya Mamé Pela na insister ba bo eloté. Logo ze logo te okome logo na Congo Zibolame sur TV. Voilà to komi ko kita mo muke ko chité en tout cas bala des ana moulai non to moni point ya manjilité. Mais to koma en tout cas avec votre permission benga biso na insistaka abonnez-vous massivement pour ça la biso vrai bien. En tout cas to rezo émission musu to salango na ba njili pona ko lakisa bino conditions de vie à batu bavanda tout au long arrive au badindaka basenoyaka bazana place à kolala te donc wana émission msto kozwango leo to betana nous ma solo etali théâtre en tout cas je vous invite à s'abonner massivement donc comme presque na suka émission parce que loko nini o botier déjà sur le marché et loko nini produit ni ozo invité ba internet na biso so ba consommer bonnet na minute o ba produit no to ceci no menga moko nazana katanda nazaka na bagagi na ngai. Pour insister bien, oh bah aujourd'hui, Kalaming était na Congo Zibolame sur TV. Oui, bagag nangeza kalate elekana. Boya zongo bola kisaba fan nyosto ba mona mena mitu na no na palais na travailler kabilo na ngamo kwa. Bagag ngo za accompagner na batu, ba téléspectateurs, ba fan ba acteurs locaux là yo ou bien. Oui, nazana Dollar Star, nazana Papa Lioto. Nazana Mokonzalangila, nazana nani mususu baza ebele balibaku tentena mbindo balidame. On dirait aussi qu'à génération na yo aussi te batu moko baza likolo na yo ou bien aussi qu'à génération pourquoi? Mais faut notre génération na ngande makambu. Yo lina zo ye nani mususu na ko inviter. Yo lina inviter na neta. Inviter yo. Voilà, alors makasi oyo wapi. En tout cas, te comme suka émission na biso boza ba gag ya mama Moseka na Congo Zibolame sur TV. En tout cas, la chaîne Ngonde Makambo. Grand merci à ma patronne Omba Yonde Makambo. En tout cas, message nini ba fanatique nyoso balingaka yo Moseka, ba koko retenir po boida Mamé Pela eloti. Deuxièmement, au lobby tu vas produire na yo Kalaming te bazongo na Congo Zibolame sur TV. En tout cas, qu'est-ce que nos fanatiques ou bien internet na biso nyonso ba koko retenir par rapport à entretien na biso eux? Bon, bazaka calme. Mama Moseka dans 2 semaines azo koti la bango biloko kanda. Ba oseka ba olemba ba oza ba conseil. Bazaka calme, ba oza biloko kanda Mama Moseka otinda. Dia na boy, il faut na boyat. C'est normal, hein, récapitulant aux boya parce que ebike obimana on a ba président, obimana on a ba taminene ba kondi ba côté là. Bon, takanga na ornela Moseka, moi ça pembe mwana mongala, babine mwana mongala makabu yaya. Bon, super na bimana mi ba kondi, na bimana ba patron, na bimana ba politicien, c'est normal parce que na moi ça pembe na moi ça kitoko na kanu partout. Ndefala yembi ça la kitoko na okano partout kana suka c'est-à-dire o exposer en ndetite te bon exposer te pokeba na moi ça libala lelo oyo so mutu mwa monani
atali à travers Congo Zibulami sur TV alinga bala yo o pe ça da maramba boy moi ça pembe kana si comment teke o kim sa ba chance mais maintenant ça moi ça libala timfuna mikumisa tango yo lukanga de chokutanga de porte ba bala bongo bala ba wana msuba bio bimana mibali na bonde banani wana bango naza moi ça libala naza na mobali nanga na bana nanga na nda bali na ozo kumisa comme ye nani comme ne Jopsi Samba Mouyeke il est pas artiste ou bien homme d'affaires ou bien artiste aza musicien kalaté azo boaka ya yende boya bino na bino ba musicien ba théâtre veut dire côté ko pesa nini en tout cas mais beta Irene Meta webi teke faux artiste fo linga ka artiste poto yo kana skota on yo meto ye webi sika no mamo sika na posa to jouer na yo to sa intérêt mission na yo to na tiki mobile nga de comprendre mais so na lingi mutu mo boy okete na libilo ko na te artiste fo linga ka artiste webi ngote. Voilà, grand merci de continuer ma solo. Il y a belé na moseka na Congo Zibulami sur TV en tout cas calme kalaté après 2 semaines après na sima ba férié na osenga mère boss omba on est là moseka zaka pona yo mama. Voilà, fidèle internaute pour moi de bimi na mai balade dans vous qui toko wapi moi pression de bima et matine de sengela to bima to bimi en tout cas toujours continuer toujours échange na biso na artiste na biso oyo bolingara mingi en tout cas moi question à souka va tous se séparer aboy déjà maman épée là mais non question msuto retourna ye à part maman épée là yo zo mo rosa na rankini ba rendre belé moni moi temps peu kiti parce que il fait sombre moi pourquoi etani to to lembi na balade wapi à part maman épée là nani suso yo mona ke yo leki po yo leki na oka bat bazé belé bazé belé na leki bango bazé belé neti kalunga ole trop kalunga eloko te apeso linga loka te lingala na opesanga menga na olie na maloba ti kalunga za makasi na munoko me makasi o jouer za nango te fiotolo ko lape na ko fiontole pe kalunga makasi na maloba palingala na bomona ngo grave artiste faut na souffle ya kuluba souffre ana souffre te net ngana leki lelo na pe manangeza makasi koleka kalunga pa lingala zubezo mono vanti so peska réponse a pebi azana pe mamulaite dazana mais yo pe sala yo pe aussi sala buzz ba tu ba yo ba yebi papa mangala na ko fiotola na ye menga pe babinga papa munoko na ngai no makasi ngaza funa za munoko ti moi à part kalunga kasi kalunga ba boy na bango yo mère faut tous droit de réponse aux mère droit de réponse à ba boy yo ba be eloti musune nesi top makelele la pambe loko moko te top asala na TV a pa makelele mama mobimba zo ndime azo supporter ba role kaya zaka mwasi ya bana mike basimba na nzoto yenda azo ndima wana apa wana namona nangelo msuto pasala na TV te bino so basimba bino nga basimba nga te so mona basimba ngai bano chrétien bango po ba chrétien ki yo so mona basimba ngai nga basimba nga te mato pe ina baba simba yo eloti aza eloko te top aza eloko te neti boye so tuni ake Angola kena osala ni ake ka susu kuna basimba ye suka à part top bon à part top baza ebele na no bimisa ba lobisa na munene to za sur na yo bon eloko lobisa no kitoko nanga art nanga na munene nanga ya classe na très sûr nga pembe no banga ngate te yo leki ngate nga leki yoti ça va trop polémique yo mais omba aussi sango veut dire que comme il vraiment na suka émission na biso en tout cas moi passe na mutema to tikamina un peu tôt hein babi bo abilo côté ba mato bakalunga ba epela en tout cas boko le ka plateau na biso te pena droit de réponse et ça biso vraiment bi que mère omba bongsa nzela to kota ti bakuna en tout cas kalunga to zo de bientôt mère to kieti na parler top to luka mère top en tout cas epela mère to lukayo babi elo te droit de réponse moi message de mot de la fin par rapport à entretien na biso moko mais bana poto ba fa nyonso to bozaka calme mamu sika mine no bozaka calme après 2 semaines boza bilo na bino na YouTube ola na on kala après 2 semaines après 2 semaines
bolanda mais bato nyonso tu wana baelote devanga nga moseka nalingi bango na kitoko nalingi bango na a nalingi bango na succès nalingi bango na jouer neti bango bambanga trop meloko eza te mais bozela belemo kala te ezoya taka na peme na Brenda cameraman na kanda mwasi mobo mwinda ngolo basa mwindo baze ebele te pièce rare mais surtout bois soumis mopanzi boye na omona mutu moboye atalanga bamiso mabe mais babiyende makambo journaliste akanda meta mon téléphone bako joindre yo adresse électronique tout ça. Bon numéro nanga téléphone mutu nyonso taza na posa numéro nanga bobenga na plus 243 085 48 26 785 plus 243 085 48 26 785 si bozonga na Kasavuna Busuja no 125 na zawa na Ornella Moseka azana Moseka oyo ya basi azawa na pona bino. Voilà, merci Moseka basi azana pona bino. To comme bel et bien na suka émission, merci à la grande équipe technique. La grande ango ezara mutu moko babi bwe nango maumela. En tout cas na pesi bambote nanga balobi Blaise Tsaka la papa na Nathan bambote na yo José Gungu motema Nandej Punga na bosanité mon père que j'aime bien Daddy balobi mbote na yo na pesi sumbote na epaphrase notre écrivain yon écrivain du siècle bambote na yo na bosani souté hein ma patronne omba na moni hein Moseka zo munoko ka boye obwaka nani babwa. Bon na pesi no mbote na ngana na mukolo chaîne mukolo makambo omba la patronne maman tozo zela ba bonne fête to vivre mère taka yonde makambo moi so la taka koleka basi nyonso yonde makambo mama na pesi mbote na motema na ngai je suis samba papa na Curtis na Frankie na pesi mbote na Arnaud Tanta Romela Tanta la Lyon moi ça pembe moi so ya dépense akimisa ngungi na ndako yende lumière wine Tanta voredi Tanta la pesi mbote na tata mwasi abana Nasha Samba Melanie Samba mama Shungu ndo ya Curtis Samba mama botelanga mobali Julienne Mbabu Kif Samba Sago Samba ma jolie Samba na kata Luanda na pesi mbote na maman boto Ornella Moseka Sabine Moseka Manu. Voilà, merci. Bah salutations l'équipe belé, bah papa nananyo, banani en tout cas quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye. Bye.